Nasakolo ba image na tindelo na ya colonel vers ba 16h ya lelo abengi mwana mwasi wana abeti masasi akufi akimi braza na milito azana braza zokima deja adame mwana mwasi wana dezo adame kazo atambola ke abengi ba stratégique ya tukutana kusembo abete nguba ya koza tambola deja ke na milito yo Ajanga ma braza. Anga ma braza ake deja. Wana penza asali mabe. Wana penza asali mabe. Komo mpona nini? Pona nini komo? Moni soni siko ndenge place comme ça mutu. Comment pourquoi? Il fallait s'assumer parce que pour moi je suis à publier ba image il y a eu quelque chose. Oh ba yokana ki oh ya c'est pas moi je suis là. Yango publier yango, il fallait s'assumer. Il fallait vraiment s'assumer. Comment on peut aller au tambour à la maquille à moto na moto? Bah vous voyez kaka, maquille à moto, ça maquille à moto. Voilà ce qu'on sali yango vraiment sali buzoba. Pour moi je suis là comme à tina niveau on publier ba image, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose au bayo kana quitter. Alors il fallait s'assumer. Pour aller comme moi, voilà sali débat. Et puis on va l'arrêter à répondre à l'acte là. C'est un assassin. Dans version ya betel vino wana nde vraie version ya dossier. Zomona. Voilà. Version ya dossier yango wana colonel muto abomi parce que ba publier ba nudité na ye pona ina muto akanisi mwana mwasi na muto publier. OK, mwana mwasi muto publier te camarade mwana mwasi nde a publier do asi ba photo na téléphone na muninga a publier. Et vous voyez dans les vidéos qui circulaient il y a 3-4 mois passés, donc c'est bien dit. Et cette colère-là, que certaines personnes mal intentionnées, ils ont donc ils cherchent donc à tout prix à les nuire. Donc voilà, nous y reviendrons donc pour le plus ample détail sur cette question, le temps que la justice fasse son travail. Merci bien.
policier congolais botala ba policier congolais botala bino moko ba policier congolais. Pardon, ça c'est trop, non? Usione macho ya bantu unasikia kibaya. Bata sarilu. Hapana, ndugu yangu. La policier congolais botala ba policier congolais botala bino moko ba policier congolais. Pardon, ça c'est trop, non? Les mawa mingi oku nomona ka un soldat ya RDC yozali mokonzi oku nozomela mama basi bango babotaka biso tokumbisaka bango oku nokonyata ye mpenza na kingo vraiment yango prophète Ngefa merci mingi na sete obeti soda wana fo bakanga ye mpenza asamba bakosala mwana mosi te mona te konotika ye mpenza nzoto ya mwasi emonana vraiment prophète Ngefa merci mingi na sete oyo obeti ngape na beti sete soda wana mpenza bakanga ye atakimi na Ngola atakimi na Braza lobakima na Rwanda soki kaka na kati ya Kisasa atuka bakanga ye vraiment na sengi mpenza na gouvernement appui des ressources côtières soda wana mpenza bakanga ye na sengi mpenza bakanga ye vraiment merci mingi ezanga ishunga ye mwana mafukile. Congo.